bato ande kokasana réveil or que nazaki réveil lelo bato bakomo comprendre place au biso tozalaki na komo mona bela ba artiste o basala kutu ba proposer makambo koleka ngai oyo lelo tout le monde akomo comprendre dimension ya fali place au akomeleli totikana nu babilo mususu eza kimuzikana lelo ekomi mutu tu azo poster fali mutu tu azoloba yana ba niveau mususu okomeli ata mutu bosolaka na yete il faut lekisa phrase likolo ya makambo wana azosala olekaka ba warrior baboya batelemelango na ba fan ya ye moko mukolo ba fan batelemeli e bamoni yango asali mabe yango moni na uto yebiso ke force ya wana eza na importance te nanu et pas ba fan na ye moko bamoni yango il fallait pas wana ndeza plus grave koleka ku ba warrior so ba boyi bo mona eza normal hein? Il faut ba misusu pe bazala aya longoli pe défi wana tango longola défi a fali o inote kota zali a omona ke musique ya Congo ndezo évoluer soki fali a landaki kaka nde ba artiste musu bazaka respect na vie na biso na bango ba prêtre ba sala makambo oui ba sala makambo mais yango te kotinda yo ozala faible to o dépasser bango te lelo ba artiste ba koma kozwa ba raison bango ba prêtre bango ba sali biso to sala te o se limiter mbala moko. On dirait podium à bongo na Stade de France ce que ezalaki mutu po stade eza ngo mutu te elinga comprendre que mbala liboso nde batia podium à modèle à boy artiste na touche particulière na voilà ce que mbala liboso batia podium à modèle à boy lingo laksa nini po na silisa mususu akoki koya batie podium kaka mais omoni que podium on dirait na podium à mutu tel wana kokani stade moko a comprendre que babeti 3 personnes mais on dirait ba podium pareil. Et là au moins il y avait quoi toi? Là au moins il y avait quadra. Alulu bakinanga les jours d'après et koleka te yokozonga déjà lelo ekomi basanza bajour mipiku mozoya te alidore. Bienvenue au Royal Club France, là où les mix sont plus que présents. En cuisine comme en discothèque, avec sourire et professionnalisme, nous vous tenons chaud et heureux de l'ouverture à la fermeture. De mardi à dimanche, dîner, ambiance DJ, autres événements et pour finir en beauté, des soupes. Je vous l'ai dit, nous sommes un mix de plusieurs cultures culinaires et musicales. Royal Club France, 25 avenue Lénine, 93 380 Saint-Denis. Plus 33 7 45 49 59 36. Plus 33 7 66 72 35 94. royalclub33@gmail.com. www.royalclub.com. Au Royal Club France, on commence par dîner et on finit par vibrer. Décryptage, votre émission d'analyse, déjà des retours sur Paris. Moi, je suis très heureux
de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs en train de nous capter par différents moyens. Se déplacer qui un petit peu, mais les autres, des retours dans le cadre de habituel. Je crois que on a déjà les princes, c'est que tout ça, on a sur place dans le terrain naturel et habituel. On a le plaisir, on a dans ce tout nouveau numéro de recevoir un parolier, un chansonnier, un artiste. Avec lui, on va parler par rapport à l'actualité. Ton programme, depuis, il y a un Kinshasa, on a tout ça, le programme. Tant qu'il y a commis, on a un Kinshasa, donc tout se croise, tout ratané dans l'eau là. Dans les colons, on a pas tout ratané. Tout ratané dans ma pata. Parce qu'on a zongi, on a petit awa. Et ça a énormément plaisir tout sur par rapport à l'actualité. On l'appelle l'artiste Splendeur Mbongo. Mbongo pour la Batumsusu, Mbongo pour la Obalingi, mais Mosoloté, Mbongo, ça va Mbongo, mais Mosoloté. Bonjour et bienvenue Splendeur. Bonjour, Gapote Matope. Enfin, tu écoutes. Enfin, donc plaisir, il y a trop cause à la plateau, ou quoi. Tu l'auras déjà depuis un moment, depuis qu'il est planifié, tu auras tanagi na mapata. Donc, voilà. On a tanagi na hublo, moni avion na binezoleka, na moni obu tu auras tanagi likolo. D'abord, mais permettez-moi quand même de tourner comment te portes-tu. En tout cas, par la grâce de Dieu, ma réunion sur Tokos. Et puis, pour nous remercier les sous-souviens dans la Fali Poupa. Ok. On a mis dans la ketchup, l'opportunité à Pessinga, comme manga na France. Donc, ils ont facilité, mais ils ont grâce. Et puis, ils ont destin. Au moins, sur Salamao, ils ont déjà, Nzambe déjà bongi sakango. Donc, voilà. Et puis, regret mingi. Et kozala soki mama la biso pas ali na bon moi alingaka sepela lisusu po ye ava kufa aza na phrase oyo asalelaka ngaki obose na baartiste ebele collaborer na bango mais jour namonaki yo okomi kokangama na Fali kati na ngai elobaki ke zala na ye zala loyal na ye aza mwana mobali oyo aza na étoile et puis aza na motema kosunga. Donc, boke musika na ye. Si vous soyez allé na bon moi, marambo soki amonaki yango alinga ebisanga na ebisaka onini. Donc, paix à son âme. Donc, voilà. Splendeur Mbongo, Splendeur Mbongo. Splendeur Mbongo, on a le plaisir. Voilà, maintenant, on a quand même tout au début comme ça. Au permettre moi une minute car on a ça la clin d'œil à Kinshasa. Après pratiquement 8 ans. Hein. Je suis rentré à Kinshasa et il a même agi très très bien à Kinshasa. Merci à toute ma famille, merci à tous mes amis du côté de Kinshasa. Nengi Kingai et Masarangai, DJ Russell, 5 penalties, on a mis sur Kotaki. DJ Russell, 5 penalties, en tout cas. Mon côté Rataki, on sur Kotaki. Merci beaucoup d'accueil Nayo. Merci également à mon frère bien-aimé Israël Mutombo. Bien-aimé Israël Mutombo. Merci beaucoup parce que le jour de mon anniversaire, tu m'as fait un très bon cadeau. Mais c'est pas beaucoup plus le cadeau qui m'a touché, mais c'est le geste. Merci beaucoup. Sangoko Suprême, merci Nayo en tout cas. Cadeau qui a énormément de bien. De Paul Beya, à Maman, Beya Wetu, Yokande Mutomangaki Biso Jourwana, Bandekonyon So Petit Nanga Leader Chedibi, Banama et tout, vous êtes tellement nombreux. Merci Nabilou na Kinshasa. Namba Maki bien, Nazongi bien, en bonne santé, en forme. Et Lelo, na premier numéro na Biso na retour. Tout côté na chansonné un beau na Biso, Splendeur Mbongo. Splendeur Mbongo. Avoya Poto. Mingi Badeko Lobama. À chaque fois que tu sortais dans les médias, tu parlais de bien, de Fali Poupa, ou Aza Enenayo, artiste emmené dans Boka Nabiso. Mais Mingi Badeko, mon rôle à rêveur. Mon rêveur, mon rôle à Yuma. Mais comment est-ce que Yomoko, Omibengi artiste, Yomo Omibengi parolier, mais Okomi porte-parole, Yamuninga Nayo artiste. Comment est-ce que vous vivre? En tout cas, on a normal. Mokili, il faut le bakaka pour au moins tito pemi boy mokili za nzambe. Donc batu bakanisa lokola yemoko azopema pemo azopema les nzambe. Mais un mois comme au boss na biso tout tito za na mokili boy za grâce à nzambe.
balinga siko batonga ba vision ya bato selo bango. Majorité ya ba congolais belé bakoma lokwa bakoma na ba télécommande mutu. Voilà. Donc on dira simbi télécommande à matope, a simbi télécommande à Splendeur, a simbi télécommande ya X. Yemo kasana ngo tia pemi wana azolo bagi yende ifala sala boy. OK. Or kazo bosana ti azo espionner yo bongo ke yo il faut sala boy. Ezana effort na yo salaki po ya mona yo. Et puis na bokasi ya nzambe pourtant to sala ba effort boy. Il faut nzambe pas permettre be effort no et mona na pena miso bato. OK. Siko soki azana posa ponelela yo eloko oyo ko sala to vision. Falenda ya kolukelo na ndaku tango mokili bando amono te akomola kisa ok ngana lingio sala boy ngana lingio kende boy lokola ya ke loko na ndaku te yo moko salbe fort po ya mona yo ça sert à rien à ponelela osiko vision na yo po vision ezalaka epa mutu ye moko donc ngana bande ko mona ngo normal mais lelo bato bande ko kasana za rêveur or que nazaki réveil. Bato ande ko kasana réveil or que nazaki réveil. Lelo bat ba komo comprendre place au biso to zalaki. Na komo mona bela ba artiste o ba sala coûte ba proposer makambo koleka ngayoyo. Lelo tout le monde a komo comprendre dimension ya fali place au komelili. Totikana nu bablo mususu eza kimuzikana. Lelo komi mutu tu azo poster fali, mutu tu azo loba. Et à un niveau mususu komeli ata mutu bosola na yete il faut le sa phrase likolo ya makambo wana zo sala donc lelo na si koloba porte-parole on dirait puissance nango déjà esili po ba komo mona batu tu ba komi kosopa ba fleur sur fali ezala nango qui porte-parole te mais ke loko déjà zala déjà à l'époque mais le roi biso to ba gente yo sa ngona lelo bato ba yebi histoire en musique auparavant pena bien te ba kasango za sika so tali ata ba papa na biso ba chéri à l'époque bazali so ba fa na plateau a kumisa wimba des fois te mais série wana makanise za te que jibe porte parole a wimba so tali ba papa na biso ba wimba azali so fa na plateau bo solo la loi terrible c'est coup de idole na Rochero Seigneur. Série wana on doit placer tes porte-parole au monde asko côté outil ezoya soko tali ba vena biso ba redi ya misi on doit kanga na ba Koffi Olomide so tali pe papa na biso Koffi Olomide fanatique ya Wemba fanatique ya Kester ba série wana so ezaki sero ba on peut ba nia ba surnommer ba on peut ba porte-parole donc ezana mo makambo ya sikate mais zande bilongi ya sikana génération ya sikezo sala makambo oyo bande ko sala ma déjà kala maintenant option mususu. Donc voilà. Splendeur Mbongo, avant tout côté là-bas détail par rapport à ces deux grands événements, parce que ils ont frère, tout ça la malobi lobia. Et moi j'ai vu artiste Moussous Payambo Mboka na biso fait rigolo là, couper sa force na collègue Neye Fali Poupa. Mais bizarrement ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive alors qu'ils ont mais il faut tout le monde normal entre deux grands artistes, il y a Mboka Moko, comme ça n'a pas force. Quand Héritier l'a fait, tout le monde peut écrire sur Makelele. Il y a Souka, en tout cas, on a Inosbi. Je l'ai suivi, à Postagipé, par rapport à Stade de France. Et puis, ailleurs, aux les sous pour faire une vidéo, parce que va t'ébélé, l'interpréter de différentes manières. Il y a moi passer les sous sur la vidéo pour expliquer vision, la façon de voir les choses, qui en tout cas, qu'on le veuille ou pas, il s'est senti dans l'obligation il y a qu'on apprécier et là comme nene ouais ça la mi bon pour et pousser les jeunes générations que ça bah non ça les belé à accomplir yop en tant que mon quoi penseur face à une telle situation yo ya bien mon nene en tout cas ba force mususu ezara ava opesa ngo ndeko na yo artiste il faut talana nous payer entourage na yo pe il faut bandana démarche tam susu ya ko stopper ba n'importe quoi au bateau bazan entourage na yo o balobaka peut-être si artiste mususu ya mboka leader musu akopema na plateau apesi force oyo mokili mobimba eyebaki teke ya koloba bongo sko toko contredire te tokozala pe dire te na bateau oyo
bazomona ke il fallait pas appeler sa force wana to bazana posa na ngote. Pourquoi? Tango yo moko mukolo ya bato bazalaka pembeni na yo okoka ko gérer bango te po baloba ba bêtise o baloba sur Fally par exemple, mais yo moko oye osopi ba Flair et pas Fally. Ce qu'on peut mona ke il fallait nano banda ko sa démarche ya bato bantouraka yo to bato balobelaka yo. So opesi Fox retour ezongela yo moko te. Omoni sko ba retour ole nanu ata ba warrior ba boyi na bango Fox wana. Elinga bato balinga ba comprendre. Les hommes qui faire play. Te elinga bato balinga ba comprendre que c'est normal ba warrior ba boya. Po ba mona ke ba fan ya leader mususu ben s'il t'a fallu tout le temps. Ba fan de artiste nyo c'est pas fin na entre bango ba fan. T'as la place qui est grave. Ole kaka ba warrior ba boya ba telemelango na ba fan ya yemoko mukolo ba fan ba telemeli e ba moni yango asali mabe. Yango moni na uto yebiso ke Fox ya wana eza na ya importance te nanu et pas ba fan na yemoko ba moni yango il fallait pas. Wana déjà plus grave que les gakou ba warrior. Ba warrior so ba boyi bo mona eza normal hein. Ba piken, ba pik et kendaka. Mais est-ce que so ki ba fan na moko ba komo telemela ngo lingi ko laksa ke obongisa ki na moral ba fan na ote. Il faut bandana ko yebisa ba fan na OK. Collègue ndeko oyanga ba boulot asalaka, il faut boire accepter. Tout le monde a ba débat typique. A doser esprit na bango. Tant aya qui sont na plateau soit solo là qui makelele peut-être ngeza kana ngamba ba wari OK peut-être to boyango parce que les leaders il faut oya ça va fan que non lui zawa on peut sa force mais non linga bino bosa non la masse n'a pas de tête la masse n'a pas de tête leader ndem apé sa ligne et puis ba balandi eza bablo mususu leader mutagera apé ba fan concert moko le kaka na palais du peuple masse ya nambu ya ba warrior pe ba ye bando imanje momoko boye fallait le ki faire parce que te eloko pete la saka ke wana eza ba warrior peut-être na kati wana tolo ba ka ba poso to bige eza ba warrior te ba lo ba ka biso to côté la kaka tolo ba ke zaki ka ba warrior na place tolo ba so na lobi ke zaki ba tu ba sangala ngine na ba warrior po ba yo côté salité ba to mona ke ha côté lika tout ça comme exemple les zaki ba warrior parce que tant fallait à mona ki ya yebite ke eza ba fan mususu ba yo kota na full wana to eza ba warrior directement le waza na humanisme alobi te botika wana eza makambo ba senzi mbamoko nie mais soki salami na podium a mutu mususu aotika na ye et puis au mona leader ana banda ko encourager lisusu makambo bat ba sala tango okoka ko gérer bango te yo moko pe yeba ke so zo tsa mutu liboko bo mususu ezongela yo. Donc au bando sa makambo mususu yo moni ke c'est le moment peut-être na joie ba démarche mususu na joie etamboleli mususu loko na préparer ba fan na ote et comme le plus grave que les ba fan ya batu mususu. Donc yango moni ke tango héritier asopi ba Flair na moni te place ba spiritas ba balukeli. Par contre ba sepeli nango ba bibo inde to bande ko linga. Mais nanga mususu eza bongo te. Bo inospi. Inospi tango asopi ba Flair na moni ke on dirait ça ba fan na yo abenga ba banani ba tigre. On dirait ba attaquer na bango yete. Tam mususu eza batu mususu pe balinga Fally po ba accepter ngo rapide et ça la paix rapide te. Il faut ba talelo nan. Ba peine à droit ya koloba to boy, ba mususu ba na droit ya koloba bon, ton dimika ka loko a reconnaître. Wana siko eza ezo dépendre kana ba warrior mususu ba ko ndima mususu ba ko boy. Mais son na ba tigre bango moko ba ko mo ba tête lingité. Eliko laksa tia yaki ko sala vidéo wana na miso ba tout. C'est ka bongisa kinan ba tigre te. Donc ba nia c'est ça ndenge moko te. Ozomona ke bato ebele ba pesi Fally Fox na moni te sika ba fan ya ba leader wana ba balukeli na ba leader na bango moko. Mais siko ozomona siko Fox ya leader mususu so tali TikTok matin midi soir ole ba attaquer peut-être ba warrior bango ba zo attaquer kaka da ba sepelité
eliko laksa il faut avant bandana ko ça va démarche yé moko ya bien pour banda tam su kopesa ba force à soigner nanu bato ba soutenir quoi. Mais là ce qu'on parle là on dirait biso pe ba congolais quelque part toujours ba pe lo tolingité en même temps toujours prôner unité en même temps ce qui geste moko il y a unité ça car biso moko pe toujours jeter de l'huile sur le feu que tolingis unité orientée finalement toujours qui ne voit plutôt lingini exactement te eza nango normal même so tolongole na kota musique eza bat misus basala ope mabe misus basenga bolimbisi o pardonna tam sus bozala pe na bango mais misus basenga yo pardonna molobi il faut qu'à distance c'est normal eza ba flair mususu muta sopi bomoni ka sopi ne ba flair mais botala pourquoi na moment oyo makanisi eza nini idée pesa nini muta ko tanga ona ba façade bela koloba bon a sopi boye peut-être elobisa pe mokili na ndenge mususu po biso ba musicien to sala makambo oyo balobela yo en bien ou en mal nyonso les arabes o matika miniature sikoyo o est important il faut sikoyo moto yo azosala ba exploit o tozomona na po jusque là na musique ya Congo nde tobeta on dirait moto azane na posa te il faut vivre kaka à créer le moko boye nde batangi kombo na yo on dirait na minute actuellement ezozala mingi fali il faut ça la ka ba exploit na epo kombo nezala mais lokola yaza likolo bato misusu il faut baya basala eloko moko boye sérieux po siko batanga nde bakombo na bango donc ba nuance eza moi bizarre bango tout bossa honneur à Congo mais bango tout basala honneur à Congo na domaine tout eloko lelo ba congolais loko zo pesa biso kaka pasi bazolinga te classement ezala mais entre temps bango mo basala ba classement bazolinga te classement ezala mais bango basala ba classement tango yo okumisaka leader nozoloba ke leader nanga lekiye classement déjà yango nozosala molingi pete bato bazomona ba exploit na misu o eza ya kofonder te so balobi ke ya lekibo yo boyi kaka donc bato balingi classement te mais ba classement ezosala donc c'est bizarre po makambo tout même si baboti bino na famille au mona papa alobaka ke yo bona exemple nete ya sengaka te eliko loba te a critiquer bino bana misu bosengaka non aza pe na posa bino bo évoluer na vie po bo sepelisa yende moko to mibale bazo sepelisa eza ndenge moko na musique donc bato ebele basopeli fali ba flair ngai place nazozonga ba fanatique na bango ba torturer bango te guna ngo eza soko sopi ba flair ba fan ya leader wana peut-être oyo boyo kanaka te nde ba boya na bango wana pesa normal so ba boyi to bandimi mais soki comme na ba fan na ba komo menacer yo c'est que préparer na ba fan pour makambo to ezala à l'aise donc ngana lo ba fali azana problème te ba fan ya fali pe bazana problème te po bazana droit ya ko accepter ba flair ya bato bazape na droit ya ko boya pour na leader na bango donc voilà. Splendeur Mbongo on s'est retrouvé à Paris tous en a olelo bato batalo de partout au bolinga bayeba vision aux aki nango ya poto et aux aki na ki des années monté na ero commis sur place au commis sur terrain au moni ba réalité mususu ils a naturellement fait ça la même vision té parce que ça déjà territoire aux aki na maîtrise nango té mais lelo on a Paris qu'est-ce que tu as pu remarquer oyo et secouer vision dans la façon de voir des choses na en tout cas venanga fali pour pendant osenge sous encore ba merci ebele au monde ata na faire ya kosala nzembo on dirait so mutatambolaka na ba pays différents l'inspiration c'est bien en inspiration ko lega yo mon environnement belé na yo comprendre ngo nde na komi na Europe OK donc okoza no danser na Afrique osala no banzembo yango moni différence za so mutazo vanda na poto akenda Afrique kala aluka ba parole baza en Afrique asala ata échange aju ba parole ba évoluer pour so vendre à trop ou comme focus so banda ko s'inspirer na makambo tout au monde kaka pour yebite ou elega na Afrique o bando yo kaka lisolo ezaka nde boy nde biso pe to banda ko yo kama solo Europe na Afrique mais tant yo mo komi
na yeko comprendre que na poto awa même si na Congo zalaki okota ta première te mais soki okomi awa ata kozala na difficulté ya kokoma to ya koloba ta français mais okokoma mayele moralement nandeni expliquer pour omoni elo point o lobi o batebele peut-être balandi yo bacomprendre yango bien te tobandela yango tobandela songa wana omoni so oza na Afrique okota ta première te ta mosusu okozala na sagesse mo nzambe apesa yo ya kodiscerne makambo mpe mais so moto atali kaka monaki oza na problème antique ozanga makambo ebele mais ka ndenge oza bongo so baramene yo na Europe ata okozala na difficulté ka ya kokoma to ya koloba mais okokoma mayele moralement pourquoi ka ntango okobanda kotambola yo moko omona ke na Congo nde tozala bongo so bayebi so moto azala na makampagne il suffit ka so ozala na camion te so oyebi ke ozala par exemple na Salongo ndenge nazala na Salongo oyebi ke nakobima ntina na station Salongo bamoto etelema wana to bataxi etelema wana ekenda directement Victoire à partir ya Victoire ozwa bandal donc oyebi déjà makambo na mutu na yo mais na poto awa ozomona ke soki otélécharge nanu babolt wana po emema o déplace onga naza boye yo mo ozomona ke na moto aye kozwa yo mundibu ye mo atie GPS je vais dire non qui est place tel donc avant Dakar autant de minutes mais au moins la différence ya yo na ye yo kendaka ba place na GPS à mutu mais avant Dakar oumeli mais atia ngo pene zo la que 45 minutes à trajet 1 heure du temps faut qu'il me radar pe il faut qu'on ralentir voilà sikoyo soki oza mutu yebi kotanga te to kokoma te moralement okobanda kotanga na mystique ya nkolo kapoza na mboko oyo kaka à partir ya nini GPS wana te osalaka effort so ozocomprendre yango te ozwa ata mwa mayele moko boye esunga yo et surtout so eza mosala oko mosala na poto eloko namoni lisusu ya mutuya yango wana et puis ozomona babiloko ya mikie oyo na Afrique tozala nango te na Europe nazoyekola yango neti nini babiloko ebele na Afrique tozala soki déjà yo oleki neti bato okoloba petit nanga le terme là bozela nga na nini kuna s'il te plaît mais awa s'il te plaît il faut ebanda te ata mwana na mwana ndako eza babiloko toyeba yango na Afrique mais tosalela yango mpenza tro te po eza makambo na biso te on continue anecdote mo vite fait on continue na Splendeur la pesa masalanga sala bayozwanga na hotel na matina kaka nakoti na nsima ye nakoti tomataki 3 na nsima masala ngai na volant mosusu liboso nazwi sikoyo ceinture naoluka natia ceinture bango to bandi oseka donc j'ai pas compris baseka ko non on a compris kozala susu ate na ndeni na nsima kuna ceinture na nsima eva na nsima otia ceinture voilà na likambo kotia baceinture neti nga mpe so na matina obosanaka il faut natia po oyebi ke so obimishe yo koti na kar sans ceinture okena yo et puis chose grave so totambola na buto a feu rouge moto aza te na nzela motelemi mentalité donc omona ke ezobongisa yo mentalité yango na yo kocomprendre nde babande kolobake bato ya poto bazalaka logique babangaka bacongolais mpona makambo ebele nga moko na ye kovivre yango awa donc na comprendre ke soki nazongi Afrique nakomi koya na koma na différence bato bando kasa neti ya komi lolenda ko poto OK na yekoli environnement te yinga aussi ma papier no faut boire yango mo kangi on a yo mo kangi omeli pena mai yo telemi libanda mais au fini oluka poubelle mais na ba Afrique tozaka surtout so ozaka na camion no bomeli bwana wata na sapine donc au mona ke na zui na temps on a vendu à muke na zui makambu ebele na niveau ya osakana te donc c'est important pour les Ghana venanga aigle soit kabelinga mbongo très très important donc voilà Europe enda et fongolinga Europe fongolio na olinga to beta sko le solo ya double stade de France c'était comme de l'utopie ils avaient le monde de rêve et comme badate chami
et puis concert ebetami. La première date, j'étais pas là. Donc premier concert, nazaki likolo. Nazaki likolo, nazaki na mapata. Deuxième concert, on écoutait sur place, nazaki na koti. On est na rolo parce que na mona kiamu. Et yo ozano sur ngapé, na o na mona kité parce que na fait le salon VIP na Arlette, je te salue ma sister. Et total la live tout le monde a premier concert. Après quand la deux grands événements là. Lelo fallait pour pas il y a un ayo au koto arrêté depuis un moment. Yo tali deux grands événements là. Au commis kota la sco fallait après des événements là na misuni. En tout cas, quand on a des événements, double stade de France, on a déjà 4 stades. Quand on a tali en haut, on s'est posé la question belé. Nous disons. On a mis le belé makambo belé. On s'est posé la question nabi, ce qui musique et ça la pendaka kisi. On dirait artiste. Ce qui balaki si yo epanganga batiena gitala tala balakso double stade de France. Ba ebisio tala nombre ya bato ba oyana stade bango yeyo. Yo pecha double stade de France. On dirait au croire na kisité on dirait pour croire na ngangate. Oh moi sur place au gogi ondima au chepe. Mais tant yo moko ba hôtel au podium oye ko sa balance on dirait au benga nganga oyebise est-ce que makambo oyebisa inga eza penda ya solo bat ba kotonda na place oyo. Kocha e a problème te. Nganga ko assurer yo pesa problème te. Mais yo moko kota sala balance. Soki batu ba ye yebisa pena nzambe na eli de die o tindenga na mokili yo sala ba miracle oyo ti lelo biso peut-être atana cheville ya ko sala ba miracle oyo sala on dirait to sala na ntemo pesa ki biso quand même chance pour sala ko lekanga oloba na munoko pambola biso bana na yo makamunga na sali bino bana nga bo sala ko lekanga soko tondi si place na batu baye ko comprendre que oza mona na nzambe nga mona tali na moni ke premier jour batu baye ebele na tali na bia musique ya Congo zi dimension mususu et puis pour comme na ba dimension oyo ba artiste baza ebele mais mutu na mutu azoteka ngo na angle na ye parce que dimension fallait akendeli eza sikoyo teke azana donc na n ya baninga approuver bango non alingi na prouver ba pays mususu alaksa bango ke na Congo batala eza ya kosala makambo ya minene poyi yango moni soto zongi utolo ba artiste nyonso baza obligé ya kosopa ba flair peu importe réalité ou ezoya na réseaux sociaux wana ezotala ba artiste na o basopi ba flair mais où est important place au fallait akomeli eza mutu nyonso fo ta projecteur au mona ke joyo azapenda elombe donc ngana komi kotala fali na musique ya Congo ezui réinitialisation musique ya Congo fali a redémarrer ngo alongoli siko musique ya Congo na niveau ya ko prouver akomisi musique ya Congo na niveau ya ko proposer au moins na minicho atoza na niveau ya ko proposer te mais loko atoza na fali photo koma siko na lokolo ya ko proposer mais ni ya ko prouver pour ce qui fallait azaka na zone confort ya ko prouver alanga c'est la biso sous XXT ya nini ya ba style urbain oyo na ba style ebele o a touché pourquoi alingaka bange la succès na ye ngaso na kalingi Amedei Rumba et pesanga ba 11 moko boye tant na bimisa ba droit chemin ba Rumba na bangela kite succès na nga pona ya ko chiter na Tokos 1 po gapote matope ba artiste to vivre kana selon eloko oyo batbazo sepela na yo o ba yambi o ezo tekisa yo so ezo tekisa yo o kito mata les premiers ti les 30 liga wana obando pesa ka batu ya fola la ga wana mais siko soki succès wana yo moni yango ke epeso ba contrat moko bukomi o vivre eza passe aux oies sous risque o luko proposer batu olungwa na département yako sa nini yako prouver oluka siko proposer ko bango koloba na yo si la pamba
mais est-ce que ceux qui poti kalika de wano lobi ke ngana liaka wa bat ba sepela nanga awa ceux qui commis des trop et comme à tout excès ya moni mutazaki na succès ajouta musu 5 à 6 ans bat ba landeka wana po amesani si bat wana mais tant que comme à des trop bat ba comme mona ngope normal parce que fali à ça la fort atika na détroté apesa ba horizon mususu ya moni tant abeti double stade de France wana. Donc, fali il faut to tchaye. Au moins, par exemple, dans la carte d'Afrique, on dirait que dans les pays moussous, on dirait qu'il y a moins de distance, il y a des pays moussous qui sont dessinés. Il y a un moment où ils apparaissent. Donc, fali, on dirait, et li ko bate na carte d'Afrique, on a des pays à part, il y a des pays où on est inutile. Non. Bon, on yebi pourquoi il y a une distance. Donc, ceux qui ont une carte d'Afrique, ba pays sur les artistes fali penaza tokolo ba aza pays mo eza à part Madagascar. Voilà Madagascar. Donc à sa part pour il faut qu'on paie ça respect, il faut qu'on l'axaye que qu'on s'opele ba flair na courage na ye au moni ba tous les lo ba yebate ba mokano ba décision ba vision fali azozwa soto linga kende lisusu musika il faut to bete la game maboko pour comprendre le courage à Zozwa, tu vas accepter yango. Mais ceux qui te ont na ba courage au fallait à Zozwa, toujours mon encore neti l'autre côté, ata papa abotio, soza ina posa kutu, tala kutu papa abotio, soza ina posa sombe l'orange, pour ba master no ba motu ba sombe l'orange, mais papa no tam so azana moyen wana te, a sombe lo tam susu, et catch par exemple, ou était comme atam sous 6000. Yo au moni papa non était l'autre baninga ba somela ba orange non encourager ne lo kwa 6000 po et ko pese makasa bunda a commission na orange wana o baninga bazana ngo. Par contre so papa no ko ta somela lo kwa 6000 lo ba ke po o la sa munena papa o kiti sa papa to ko yebisa ba master na papa ko ta tsenga 20 shaba buzoba na ngande o tira levir buzoba na ngande na les 16000. Il y a un qui sont battus mususu camion 4000 et ça on perd na biso to protéger papa na bino mais congolais les loba fort fallait azo sala au mona bazo kitisa yi ezo sala kito côté donc elo ezo mona na miso ata ye mo nzamba se plan na ngote mo ngaso natali fali na ba façade de belé natala geka na façade de ya bonheur to façade de sengo na mi koti sakape natali ke makambo azo sala soki ezalaki ndeko na yo ogo vando leli po yo ki mawa ke moto yo musique akomosa londika akomosa ngote kaka po gagner mbongo na vie na ye akomosa siko musique pona honneur ya ba africain pe na ba congolais adam ta ko soutenir de biso to soutenir ka Léopard ata zopola ngana lobaka omoni ba nombre d'entraînement au Léopard asala na stade des Martyrs atoza fan ya football oyeba ba nombre na ngote. On dirait, si vous êtes fan de football, vous avez un nombre au Léopard à Pola. Même na ba journaliste à football, so yebisa biso nombre d'entraînement Léopard à Sala na Martyr. Na oya époque à Mobutu, wana Suisse ba Mobutu. Ba kokate mais so yebisa ba nombre d'entraînement. Baza wana ba kobimisa. Et nombre ya ba match ya Pola. Il y a Léopard ba bimisa ba loba na 1900 soki boye Léopard apola la Cameroun na boye mais ce ici loba kasi ba nombre d'entraînement au basala pour ba préparer ba match au ba pola wanda za na ngote eza ndenge mona fali ba tu ba ko calculer te ba nombre ya ba échec au asala pour ba échec pende zate tant wazaka na ba exploit azotombola ka drapeau ya mboka pourquoi pas ko betela ye maboko. Donc voilà. Esplanade beaucoup pour na paraphraser yo. Aujourd'hui opportunité wana il faut assister de deux grands événements dans le stade de France. Je crois sur ça qui attention jour wana dans le stade. Je pense qu'on remarque qu'il y a des qui kaka na ba congolais. C'est-à-dire la nationalité belé sangana qui jour wana. Na zone sur comme vision na eux, il y a kin na awa sur place. Au continue événement wana, au comprendre que na bato excusez-moi au bana nationalité na bisoté, au ba ka appel ngala té, mais bazalaki wana et puis bazalaki en communion na artiste par rapport à ba œuvre n'engi tambolaka à travers le monde.
yo pose artiste yo pe mokomi yo pe moyembi et puis yo nini eloko ya liboso eloko eteinga naluki nakende nasala ta nalanda ta bato babeta Stade de France liboso ya Fally nacheke bapodium ondire podium abongo na Stade de France soki ezalaki mutu mpo stade eza yango mutu te elingi comprendre ke mbala liboso nde batia podium ya modèle aboye artiste ayaka na touche particulière na ye voilà siko mbala liboso batia podium ya modèle aboye elingi kolakisa nini mpo nasilisa mosusu akoki koya batie podium kaka mais omoni ke podium oyo ondire na podium ya mutu tel wana ekokani stade moko akomprendre ke babeti 3 personnes mais ondire bapodium pareil mosusu babeti 5 personnes mais ye aye na podium ya lolenge na ye problème eza bokobeta bino tout mais esaleli fo ezala sikoyo ndenge moko te tout à fait voilà Fally sikoyo abeti concert podium ya lolenge na ye esaleli mpe ya lolenge na ye et puis aye kosala révolution ya musique ya Congo kota komeli biso baartiste il faut tosala effort tokóma nde bongo soki osali obeti baarena obeti bazénith nde baventoni babeta kende eza lokola apesi biso défi mais défi ya bien eza lokola na football bino tu bobetaka na équipe moko mais omona joueur oyo abetaka mpenza bien so otali transfert na ye par exemple awutaki Paris Saint-Germain pour akenta mususu na Monaco bino tu boye na Monaco mais transfert eza différente yeta mususu bateke 1,5 million elinga ba contrat likambo ya contrat siko ntango obeta bino na kati wana omwa mutu batekaki 2,5 million yo mutu ya 1 million otie babi koleka ye kote wana eli kolakisa te mutu bateke 2,5 million aza na importance koleka bino tu obozana non différence kaka ya koteka ye bongo eli kolakisa ke ye batie na qualité na ye yango bateki ye bongo donc eza pe ndenge mo awa lokola Fally ateki musique na biso na ba double wana donc eza eloko te ya kobeta kara mpo so tobeti kara Fally atikalaka wana omonika nde tolinga te nde toloba sikoyo ke Fally abeti double Stade de France atie bar na musique ya Congo tolinga te tokomisa yango sikoyo terminus eza même vision o Fally azalaki nango baverambo aza kongola liboso afongola Bexi aza boye abando ata baréférence mais Fally na vision na ye alingaki te eza baterminus ondire suki ka wana nde mpo biso tu toza ozwanga wapi ya kozwanga na Gare du Nord ya baréférence osintégrer ekoti ya baréférence sikoyo concert ya Fally oyo dans la personne beaumont voilà double stade ya Fally Ipupa soki ezalaki héros elingaki ezala héros ya baréférence eza lokola na mboka na biso bahéros baza ebele mais soki balobi lobe héros okozwa 30 secondes te ya koréfléchir okanda omonaka olobaka mama kombo biso tu toyebi mais lumumba mama mais bahéros mpe baza donc héros bokoza bahéros ebele mais héros avec référence ezangaka te eya bato misusu bakufa bakombo na bango batiango baare okomprendre ka prêtre matope sikoyo et puis double wana eza ekomi lelo lokwa date ya salaire na mitu ya bakongolais et puis ya baafricain mutu tu ayebi le 2 na le 3 mai Fally Ipupa betaka double Stade de France donc ndenge okangi yango na mutu na yo ndenge mpo kanga date ya salaire o bafutelaka yo chaque fin du mois obabosana date ya salaire tatozobela le 27 le 28 donc le 2 mai na le 3 mai eza date ya salaire sikoyo il faut bamisusu mpe bazala aya longoli mpe défi wana ntango olongola défi ya Fally aoyino te kota azali aomona ke musique ya Congo nde ezoévolue soki Fally alandaki kaka nde baartiste mosusu bazalaka respect na vie na biso wana bango baa baprêtre basala makambo oui basala makambo mais yango te kotinda yo ozala faible to odépasse bango te lelo baartiste bakoma kozwa baraison bango baa baprêtre bango basali biso tosala te ose limite mbala moko non baa baprêtre mais yo bosse
pour énergie pour lelo ekomi likambo tu ata en Europe et na ba âge mususu ko matata échafaudage te on est retardé. Donc eza ba âge mususu yo mo ye poto mutata lipenda âge wa ye poto est-ce ko sala et ndenge mo pe na musique bave na biso ba énergie bazaka nango à l'époque lelo bakozanga ngo mais biso batoto ya na sima il faut to respecter bango mais to ça l'effort pour l'évolution de la musique à Congo. Donc bravo na Fali miso nga natalelaki natali yango Fali alongoli musique à Congo na niveau ya ko pouvoir comme na niveau ya ko proposer. Donc artiste misusu na yebi ke bazana nous na démarche ya ko pouvoir mais basa la vite possible le roi pe Fali ayeka na tamu ke pour 20 ans na 20 ans moi na 20 ans soki ba lakisi makambo soki moi na 20 ans babi laksa makambo sali makambo Fali asali wana bobenge extraterrestre na 20 ans ko sala makambo bongo eleki mingi donc ils ont mérité tellement âge na musicalement parlant pour ce dossier âge nga na go tchate âge ne 49 ans to 48 ans to 50 ans non nga na go tchena no par exemple na 20 ans pourtant à longwe quartier latin abimi eza le roi a rebotami lisusu pourtant a botami na quartier latin mokili monage Fali mususu tant à longwe a rebotami na 20 ans ko sala makambo asali donc c'est du waouh. Splendeur Mbongo, Splendeur Mbongo, Splendeur Nzimbo, Splendeur Falanga. On a plaisir, hein? Le temps que nous avons avant de réfléchir, et on a pensé à pousser la réflexion sur la musique. Splendeur Asugi Kaka, na ko pesa biologie na il fallait pour pâter, et le lot proposé biso yo potier date. Splendeur Mbongo, concert live. Na Saint-Martin Café Théâtre Les Splendides. Les Splendides, on a Splend. Splend. Est-ce coïncidence ou bien c'est fait exprès? Oui, en tout cas, tant que ma solo o eyaki, ba proposer des salles. Salle mususu c'est na kombo mususu. Pour pendant le kelanga salle ya 300 places. Siko tant on a tali o ezana kombo ya Splendide, ne na bi voilà Splendeur Mbongo. Abeta na salle mo Splendide donc yango na ponaki sikoyo salle oyo natalaki na makoki nanga déjà salle à 300 personnes soki déjà 150 personnes baye to 200 déjà c'est bon toi t'as 120 toi t'as 130 déjà c'est bon et puis les concert il y a sortie officielle il y a album nangé Utiko Bimawa volume 1 je suis capable hein? Donc, nous avons sali grâce venant à Aigle Fongoli Nzela. On a produit par une victime ou bien produit produit par label Mon Côté. Donc, nous allons soutenir et pas venant à Caps Kapangala champion. Donc, venant à Junior Bola, Maman Béli Bola. Excusez-moi. Honorable Jean-Marie Loukoulas. Venabiso vienanga sous les Kauka par Zouzou donc Patrick Bakalos donc ils avaient vieux batika rabiso te soza en posa moi studio pour les aux poso ça moi loco donc album ils a produire par ngamoko mais na bokasi ya ba venabiso bachaka biso ba mécène bachaka biso ba poa et puis na bato ba pesa nga moi chance na yembela bango na volume 1 bala o ba pesa yango to balusa ngo ka musosali studio. Donc voilà, pour ce qu'ils ont concert pour la sortie officielle, il y a album nanga quoi. La sortie officielle de l'album nayo, ne penses pas que ok non précipitamment alors que album Bima qui fallait là au matraquer côté promotion, bah dire quota et puis et beau t'as quoi retour à concert. Oui, le quoi pendant mai 10 août, le 30 août, ils ont déjà musica, na profiter de l'opportunité au le quoi nazawa. Na la promotion et album bien et puis na la ta 2 ou 3 clips pour la musique ba audio ezaka ba audio na sala yango et contribuer pe na promotion tout à fait donc et puis na 2 séances moko fona 2 ou 3 séances na sala ya répétition pour na ko netioza déjà invité na ko 5 ba journaliste presque donc ba oya assister na répétition moko ezala le quoi genre conférence de presse mais rep Moutoutou a posé une question, donc ils ont déjà un projet. Donc voilà.
Splendeur petit tomo qui est une option à Bokaboni, mais là, le plaisir, on a tout contenu lelo et concert déjà, on a le 30 août pour retenir date à la salle Saint-Martin Café Théâtre à 18h. Splendeur Mbongo, on a groupe non comment on est. Oui, na osangisa Batundambu oyo sona kitikin tant que dans yandule na mema batu. OK. Na osangisa bango sikona bateau bazara po yana quelques bateaux bazara poto awa tant bazara en Afrique bango babeta neti vient nga Belibas na pese bambote ye mutabeta mwa banzembo ebele na kati album oyo donc Oasis Synthèse en Afrique ye pa betaki mwa quelques nzembo nde na ozwa ndambu ya bato babetaki bazara na ndambu ya bato oyo bazara na Afrique nde na memi bango tosangani donc moi 3 séances à répétition na osala wa eza po bango pe bazana na mwa cohésion na bato ba out Afrique tosangani ba moko to beti concert wana Concert au Betama, ce bet de Zarana Poto, to booster parce que nous on est là partout où la culture congolaise est représentée, to Zarana pour nos changopo et ne crains-tu pas que positionnement nayo vis-à-vis il y a na fallait pour pas et quand yo la relation avec artiste mususu oyo olingo collaborer na bango te na collaborer na artiste oyo omoni collaboration pesa ga destin na collaborer na artiste oyo tozana bango même esprit oyo tozana bango oyo baza pe poli donc nde naza boye naza petit ya fali ya musika te kaka nde bato balobaka vie na nga non moto déjà oyo namoni ki atoza artiste tozana talent soki relation no eza bien te na fali omangaka ye mpenza barespect na créer moi distance quel que soit talent pour wa babenga yango loyauté donc so na luki kaka moto amanka falinga na yemba na ye seke nakomi kotala plus intérêt nanga 100%. OK, vie onga na zana ye. Carrière, tu as une carrière ya yo moko perso. Oui, na carrière. Solo. Na carrière po soki par exemple nazali petit falité, même ba musicien o bazala ba petit ya ba viete, au mona ke so tal na façade mususu. Ba collaborer ka na ba artiste o pe bazala monga même esprit. Ba embrassaka tout le monde te. Au mona ke mutu na mutu ana batune o akangamelaka. Mais ndenge nazana ve nanga fali ye makamususu ebele ya salaka ponanga atala intérêt na ye moka te pour so attaquer intérêt na ye déjà c'est bon hein ata memine Splendeur mikilité ata fongolele nzela te azanaka fali hein mais tant akabolaka gloire wana na ba petit na ye ezakilo moko ezaka bien quoi et ça a énormément plaisir. Est-ce que bah surprise des jours on a vu nous par à Romona na pe on ne sait jamais. Oui bah surprise des mais tolandaka lokolo ya vie. Donc ba surprise to bombango excusez-moi na ba surprise ozala penda mokolango donc poids ego chama penda et ça a énormément plaisir ba to batalio de partout ba retenir nini pour la monnaie linda des ozonga bongo te inanda wana za comprenez-moi je suis un peu grippé inanda wana za fantaisie za décoration te eza betaka penza ba ebila tambola na yo potambola na ngona arme na partout bato batalo ba retenir nini na passage na yo avant de que tout tandela but tout tandela 5 ballons et puis to kabona wana en tout cas message na opesa ya suka eza que vient na biso déjà annoncé obeta na arena ya Londres donc bato déjà au bazala en Angleterre partout kaka donc ba banda déjà ko sala konzo na bango ya ko réserver ba hôtel ko somba ba billets donc pour tous à la lisusu na ambiance autozaki nango na double stade de France donc voilà yami balé nazo redémarrer déjà studio awa na volume 2 puis na sala quelques clips donc ba tout bala pour ça contacter nga page nango officielle eza na Splendeur mon officiel ba numéro tout eza wana to sola na marambo tout donc voilà et puis ba to ba retenir que to beta concert oté nde ba artiste misusu oyo basala ba succès rolekanga yoyo nde baya babeta ba concert sans me mata mutu moko oyo ba umela na bango donc biso balobaka baleka aigle baza aigle donc kala trote ndenge vienanga aigle meminga awa nde na ningisaki nenga pe na koningisa pona memi bato quoi. Splendeur Mbongo, point de pénalité, c'est toi qui vas marquer. Surtout au Cabana au bon hôtel. Et il y a qui peut battre, il faut bêta.
bato bota biso partout bolinga rubrique na bino 5 penalty nazaki na kin bato tout partout dans les gars ba appliquer baba penalty ba penalty Splendeur mbongo pe na sana lelo avantage na ye ya bitaka aye marapi na otandelo ka 5 ballons yo sa na oyo lingi penalty ya liboso je sanga na bato bota na biso eloko moko ya Koffi Olomide eloko moko ya vie quoi toi eloko moko ya vie quadra alolobaki nanga les jours d'après ekoleka te yo kozonga deja lelo ekomi basanza bajour mipiku mozoya te alidore alolobaki nanga nalala te namitungisa te bolimo nanga yo alolobaki eza pour la vie biso silence ekomiwa lelo nandako na biso silence ekomiwa ata moto te ya kotunangana ata nanananananana moto akotunanga te anga mawa bolingo aza te alidore eloko ekomsaka aza kogangagangaka mpe kopimwa na banzete na kachazamba esengo ya bolingo ya jen alizonga na koma terza alias affaire wasopelaka mai ye moko Merci. Voilà pour un penalty. Voilà penalty à Liboso. Pour un penalty, on a appelé ça on a battu l'anga nyoswa. Nous ne pouvons pas savoir côté. Premier penalty, on a d'abord il y a yango oyangai depuis quelque part Jimmy Chimanga porte de la chapelle Chimanga wetu déjà des retours yo bikane to so lango et puis Yunish Banze la fleur du jour motema ya commandant Esso à l'Ost na Belgique on appelle Morona Bisso to les abino ya to couple moro modèle et moderne deuxième penalty pesanga ipesa biso eloko moko ya Jimmy puis na papa chéri eloko ya papa chéri bolingo eza maladi mabe kotolo nango motema sentome nango ezali zanuna kola nalula mesia yendekisi nanga nakende liboso ya kolinga moto bakoma kotuna ofandaka wapi ayebi so tobuka biki mwakala anya kolinga biso tika tokosa takokosa ngai nazali licencie ngai nazali ingénieur po balinganga. Deuxième penalty yango wana na pesa ngona mutu na ngai JCT danga le véritable bruxellois na le la ndenge nini Yannick Kayenga la monnaie invisible on a base na ngana Bruxelles. Deuxième penalty yango wana. Troisième penalty Splendeur Mbongo pesa ngai pesa pe Hugues Lacoiffe et côté na avenue Aristide Briand numéro 174 na pavillon Sous-Bois et le moko ya fallait ipupa to le kango te na chango na katikati Bebe nanga osimbisinga touche nakara bolingo pelato de sangarien amour na yo etselinga barrière sakotala en arrière nostalgie babon souvenir lipaso yebikala vela yo ya tout yango konosalanga mabe nanko bamalere ozokopesanga yango nazokonda nanzuluki na fidelité nanga pembeni na yo apparemment bepesi epa basusu
nazoganga douleur alove ezosu aleli mingi mona mumongongo esili kozika mawa nanga ekananatane na bageste bebe lipasa mamangongongo na julu mon bébé je te jure que passe comme exagéré nazokoka te yango nasengi na banda abwale mpe minyoko na ngai ezopeexiste nakomi bouleverse ekomi singa vakamo motema na mikolo nozo oyekola yango wapi okomi netisho nakokoka te On a fait troisième bord, troisième penalty. On a Moutounanga Jos Chingoma de Liverpool. On a les là, on a DJ Fils de l'Homme. Moutounanga Jospin depuis Amiens. On a pu subir nos Tebele. Quatrième penalty. Et là, au moins, il y a hérité Watanabe. otemepeli moto na monio na batiaki esande nzoko ekoboma moto na petroli te ya kuti esika nga nafandaki lidiki moninga mawa azobuka imeble ya makanisi obakisi bwika badouleur nelombele bensi tour ya mada kupwenda vestope joseli bapwata kupwenda vestope fuikola nga provision ezali te persi tumba provision nanga gimala na nasambo memanga engaye ondire balingaki nga na maske tango maske longo libale mwamani moto nalukaka ye jinyo bongongo nalukaka yeyo trésor jomodango kikaspe yeyeyo tuemada mi mama. On a quatrième moment. Quatrième moment. Et puis, moment, il y a Souka, cinquième penalty. Toka Bwanawana. Et là, au moment, il y a fait rigolo les padres. On dirait qu'on a raté. On a raté. Penalty, on a raté. Oh! Octave, il y a les colos, Makasi. Nature exercice à Makasi. Te penalty. On comate. Te nasa na monde te. Zara, on est au comate ou bien? Te nasa na monde te. Ils étaient. On a pena raté. 4 bika. 4 sur 5. 4 sur 5. Merci Splendeur Mbongo. Merci. On a commis dans la partie moi na Souka. Aux amis musiciens kabona bongo te. Tanda ba oya yo plutôt kabona biso. OK. En tout cas, on peut s'emboter na papa na Jean-Jacques Bolamba de Beau de Mal, honorable Néron Mbungu, l'Nzulukable Vienanga Caps Kapanga la champion Douvemowen la bière de l'X, honorable Presse Toukouz, Nokoblen Selema Cerveau, oncle Chico Moucheni, Vienanga Junior Bola ya Mama Belinda Bola, Vie Désiré, na peso bambote bisikoza, héritier minimu na Switzerland, Pelou Color Suisse ne tombera jamais. Donc, Kominaïn, ya Mama Fifika 14, Gilenga CB, donc, Batutu, Balandibiso, na peso Gilenga CB. Ah ouais, Masarangaï. CBL. Ouais. Gilenga Masarangaï, et puis, CBL. Grâce à Moussaoula Mouskra, na peso bambote Bisika Zali, Vigo de Campo Rabi Raboun, créance le sala l'Enjilwa le plus célèbre, double SM Sangamantakou. Donc, voilà. Merci Nayo Splendeur Mbongo, merci à Didi Amani, c'est grâce à elle que vous avez ces belles images. J'ai enfin retrouvé mon équipe, je suis très heureux et très à l'aise. Merci Nayo, Dena, Didi Amani, merci beaucoup Nayo, la dame de fer, Michel Kombi, Aigle Royal, encadré des sorciers, plus de Kombi Nasuka. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.